Bonsoir, ba papa, ba mama, ba ya, ba leki, ba nananga, ba ndeko nanga na yesu liboso na bino. Kobakisa kaka un de plus na obino bozana ngo na yebi ke boyebi. Mena kobakisa kaka na obino bozana ngo. Lelo ni nengaki na loba ba ndeko nanga lelo na olobelaka likambo to salaka nango ya do spirituel nzamba pesa biso. Moto na moto aza na likabo nzamba kabela biso. Nzamba pe akela moto na moto na likabo kati na bomoi na ye. Miloko mingi ebebisaka biso toyeba kosalela yango te mpe toyebaka yango te. Okomonaka toza kokima nsima bandeko na biso, toza kokima ke mpa baninga e pourtant yo na likabo no monene nzambe atia kati no me tozeba lolenge ya kosalela yango te. Ndeko na ngo koyeba likabo no lolenge nini esenge toza na kati na corps du Christ. Toza na kati na mangomba oyo esengeli ete makabo na biso esengeli ebima. Toyeba kotia evre nzambe atia kati na biso na mosala yango alobi elanga eza monene kasi basali baza moke. Basali bamoke baza lolenge nini ndeko na ngai na ntango ke toza na makabo nzambe apesi biso me tozeba kosalela yango te, tozeba kotia yango en pratique te, tozeba lolenge ya kotambwisama na yango te. Soki toke na makomi na nzambe na 1 Corinthiens 12 4 ya 11 eza koloba na biso nini ndeko. Soki toke na makomi wana eza kotalisa biso badon nyonso nzambe apesa oyo atia mpona koforme corps de Christ, oyo atia kati na biso po ete ntango tokosangana oyo aye na part no aye na part no aye na part na ye tosanga toforme corps de Christ ana. Kasi lelo tokomona corps de Christ ezosala emonisama te, tokotambola kaka na lolenge na biso. Ba corps du Christ eza formé na ba don nzambe apesa biso. Corps du Christ eza formé na lolenge nzambe apesa moto na moto part na ye. Siko na kati na part na yo wana ndeko na ngai, take nga na ye na oyanga, opeku na ye na oyaye, oyaye na ye, tosangisi yango nyonso esika moko, esika to formasiko corps du Christ. Masi lelo ekoma likabo na nga nakangi yango na kwe na nga, oku nakangi na kwe na ye, oku nakangi na kwe na ye, ekomi siko oya yo komi koluko saela yango, omikomisi moko prophète, omikomisi moko évangéliste, omikomisi moko enseignant. Tandis que le makabo tozali na yango ndeko na nga, yango nde eza koforme corps du Christ. Pour les 5 ministères ane botama, esengeli mutu na mutu ayeba likabo nzambe atia kati na ye. Po ete na so tozongi na 1 Corinthiens wana eza kotalisa biso nyonso ezali kosala makaka na nzambe. Nzambe mutu azokaba badon wana, ye mutu akabaka bilembo wana kati na biso, ye mutu aza kopesa yango moko na moko. Kasi lolenge nini tokoyeba yango ke yo ozali na yango ndeko na ngai na tanke ozali kobondela, oza komona eloko moko eza kozonga butumu kati na bomoi na yo, eza kozongela ndeko na nga, yeba na minute wana eza likabo na nzambe, yango nde eza nde likabo nzambe atia kati na yo. Alo ndeko na nga koneglige yango te. Mingi siko mungu naka koyiba yango, aye koetufe yango, aye kotia moli likolo nango, po ete gloire nzambe se manifeste te. Esika siko tobundisamaka yango wana. Ndeko na nga yeba soko oza na elembo na nzambe, yeba soki nzambe atia likabone kati na yo, ndeko na nga okozala ennemi numéro 1 ya monguna na ba oyo basila koyeba ete ye azali na likabo ya nzambe akodevoile biso, akobimisa makambo na biso libanda. Okomona siko na ngonga na ndeko na nga okozala cible munene ya monguna po ete akombatre yo, po ete grâce nzambe atia kati na yo ese manifeste te. Bandeko na nga makabo nini nzambe atia kati na biso? Makabo nzambe atia kati na biso ezali makabo molimo santu o Saint Esprit ayaka kotondisa kati na biso, badon o Saint Esprit ayaka kopesa mpo na corps du Christ. Alors soki ndeko na ngai molimo santu asili kotondiso na likabo na ye kati na yo, ndeko na nga memango esika nzambe kuno kokuta ndeko moko azali na part na yo po ye na part na yo, okuna pe na part bosangani bosali corps du Christ. Soki tokovanda na makabo na nzambe tozeba kosalela yango te ndeko na nga ekoza toujours pase pe mawa mingi liboso na miso na nzambe. Corps du Christ ezali composé na nini? Corps du Christ ezali composé na badon nzambe apesa biso. Badon na nzambe apesa biso yango nde eza kocompose vraiment corps du Christ po teba kotambola na se na moyo oyo, po ete teba kolongisama, po teba kososola koma komarche na kati na volonté na nzambe. Don ya liboso nzambe apesa ezali parole de sagesse. Ndeko na nga yeba ke
soki moto afungoli monoko abimisi maloba deja oyo ezali ya kufa yeba deja quelque part mabe ekoti. Yango nzambe alobi abandaka d'abord na parole. Parole tango ezali kobima esengeli ebima ya sagesse oyo ezali koinstruire, oyo ezali kotalisa comment marcher dans la volonté de Dieu, oyo ezali kointerpele bana na nzambe, oyo ezali kolamusa bana na nzambe, oyo ezali kotalisa bango comment kodemere na kati na volonté na nzambe. Nzambe tango aza kopesa parole na ye ndeko na ngai, parole wana tango ebimaka ebongolaka ekangolaka elamusaka etelemisaka ezongisaka bomoi. Okomona mutu alobi ka likambo bamo bato nyonso basinterpele non likambo alobi en tout cas ifo nzambe ka mutu alobeli biso. Ndeko na ngai bana ngongana eza molimo santu mutu aza kosala na kati na ndeko wana abimisi maloba oyo ekopesa bomoi. Okomona bato ebele basosolo babi non oyo ezali vraimen liloba na nzambe. Wana ezali parole de sagesse ndeko na ngai. Ya mibale ezali parole de connaissance. Ndeko na ngai okozala nzambe apesa yo connaissance moko oyo bato batikala kocomprendre te koma yo komprenaka makambo wana, koma ososolaka, koma okomaka likambo wana oza kozwela yango solution. Ndeko na ngai eza grâce ya nzambe, eza nzambe mutu atindaka apesa mutu connaissance wana ya kocomprendre te likambo ndenge ndeko oyo alobi non likambo euti epa nzambe. De tellement oza na connaissance ya bonzambe, nzambe akobanda kointerpele oke non parole ebimi kati na ndeko na yo ezali nga mutu natiango kati na ye. Lilobo ndeko na alobi antuka nga mutu natalisi bino boye bakotambola na lolenge boye. Parce que ce parole ebimi ifo eza na mutu aza na connaissance mpona koyeba koconfirme ke oui lilobo euti epa nzambe. Eza kobeka eza koforme de corps de Christ. Parole de sagesse ebimi moto aye oyo azali na connaissance nango akonfirme yango. Tango aza kokonfirme yango ndeko na ngai okomona na ngongana liloba nekobota mbuma. Parce que tant que bimi oyo aza na connaissance akonfirme ke oui oyo ezali parole de sagesse ndeko na ngai okomona mbala moko liloba na ezi impact kati na bana na nzambe pe liloba nomona esali misala na ya. Sima kopesa parole de sagesse okomona nzambe akitisi sikoyo don de connaissance. Na kati ya don de connaissance wana ndeko na nga akoya kolandisa yango sikoyo na don de la foi. Omoni moto aza na kondima ana foi moko exceptionnel. Donc foi ne tango aza kokonfirme ke likambo nga naza kolobeka ekozala bongo ya ndeko na kondima ekeseni tosambelaka mingi me kondimela nzambe tokeseni. Eya na moto akoyebiso ndeko nango moi problemo naza na kondima ke kokokisama. Bino bozomona epai kokokisamela te, bozomona source na yango te, bozoyeba epai ndenge nini ekokokisama te. Mokomona ndeko azebiso ndeko na nga nayebiso mpo nayebi nzambe oyo likambo ekokokisama. Ndeko tant parole ebimi eza ya sagesse. Ndeko azali na kati wana aza na connaissance oyo aza siko na kondima aza koconfirme pa aza kondima ke tomona grandeur ya problème te, tomona message oyo lolenge ya somo te, me totia kondima na biso tosimba lilobo ebimi. Lolenge ndeko aza na connaissance atalisi biso ke likambo euti epa nzambe osiko aza na kondima asimbi kondima wana asimbi liloba wana. Ndeko na nga okomona ntango wana toza koaccomplir le corps du Christ eza kosepanouir. Donc na kati na corps du Christ eloko eza motu ya eloko ya kondima. Ndeko na nga parole ekokobima ya sagesse oyo azali na connaissance akonfirme yango ke oui ezali lolenge wana. Mais soki kondima ezali te etie barrière. Soki azali na kati na kondima ke lilobo ya solo euti na nzambe lilobo nde ezali kopesa biso bomoi, moto wana aza na kati na kondima te, barrière ekoti. Don ya guérison. Guérison esimbi. Ndeko na nga nde epai omonaka sikoyo oyo Yesu alobaka nani asimbi ngai. Mwana mwasi asimbaka Yesu Masiya. Ndeko na nga balobi fule ezalaki kolanda Yesu Masiya. Ezalaki fula munene eza kolanda ye. Mais tangu Yesu mwana mwasi wana asimbi Yesu asantaki puissance moko ebimi kati na ye. Alobi nani asimbi nga?
Yesu ayebaki eya na puissance moko esimbi ye. Kondima ya mwana mwasi wana koloba ete moto nga nazosimba nazozwa eloko moko kati ne mpo emema bomo ekati na nga. Ndeko na nga, ndeko aza sikoyo na kondima na kati na lingomba, ye moto sikoyo ayeba kokaba ntango aza kokomunike yango epai aza na don de guérison. Ndeko na nga, na ngongana ntango aza na don de guérison asimbi kondima akitisi sikoyo loboko na ye likolo na bato na malade, okomona baguérison komi kopesama. Ndeko na ntango oza na don de guérison, il faut ça d'abord na parole de la sagesse eye kokota na connaissance. Ntango kosimba kondima, ndeko na nga, ntango ya kokitisa loboko mpo oprie mpo na moto azwa lobiko, moto wana kobika po akobika parce que oza na parole de Dieu, oza deja na connaissance ya kodiscerne oyo ezali kati na ye. Mpe ntango koya kosimba kondima na oke nzambe ondimela molimo santu siko akitisi nguya na ye, ndeko na ntango kosembola loboko moto wana kozwa lobiko. Guérir les malades, obondeli mpona moto moni moto abiki, ndeko na nga epesameli moto nyonso te. Na ntango wana grâce don de miracle ekoaccomplir, ya koaccomplir bamiracle ya ndenge na ndenge parce que oza deja na parole de la sagesse eza kati na yo evandi ekolandisa na connaissance. Ntango koya kosimba kondima ememeli osiko koyeba koprie mpona bamalade, na ntango wana komona bamiracle komi kolanda bino parce que deja bosili kofungola porte ya kondima. Miracle koya kolanda ndeko na ngai. Ntango miracle ya nzambe kozaka moko na bino akotelema abandika koprindela mpona eloko, omoni bamiracle komi kosalama. Babeli bakomi kobika, bakangami bakangwami, bakufi bazwi bomoi, bato na mabunga bamoni nzela, bato na mituna bakomi komituna nzambe lolenge nio ya nolinga parce que miracle bandi kosakompli kati na corps du Christ. Ntango wana ndeko na ngai, do ya prophesie koya kati na yo. Pona ntango wana okomi siko na communion na nzambe, alo nzambe akokomisa vase d'honneur na ye, nzambe akokomisa vase d'honneur na ye mpo akitisaka siko maloba kati na yo lolenge nalobaki na 5 ministères. Donc bado ya prophétie ekobanda kobima, okomona obandi koprofetize makambo mosusu oyo ebombama parce que nzambe asili komona oza na parole de la sagesse, na nsima nango oza na connaissance de la parole, na sima connaissance de la parole oza na kondima moko exceptionnel, na sima kondima exceptionnel okomi na don na yo ya guérison oyo akobondela mpona malade biki, na sima nango bamiracle nde kosakompagne. Na ntango wana nzambe akomona présence na ye akomema sikoyo baprofesie ya kobanda kobima, kobimisa oyo ebombama oyo ekundama oyo obino kutu boza koyeba te, omona siko don de prophétie ekokota wana corps du Christ eza kokola eza kosepanouir wana omonaka ya na mangomba mosusu. Ndeko na ngai, yo moko okoti na kati oyoki présence ya nzambe na kati, okoti na kati olobi te awa molimo na nzambe azosala, awa molimo na nzambe azomonisama, awa nzambe azosala misala na ye. Ndeko na nga, wana ndenge molimo santo afonctionaka. Molimo santo aza kati na biso, me ntango toetufaka ye nde esika tobungisaka grâce ya nzambe. Me ntango tosimbaka sikoyo kotia baevre ya pesi biso na mosala, ndeko na nga, nde esika gloire na nzambe emimonisaka. Molimo ya discernement na ndenge wana ndeko na nga, boza koprie, boza koadore, boza kokonfese. Oh ndeko na nga, wana nzambe sika bandi kofungola miso ya kodiscerne oyo eza ya nzambe te, oyo aza waza ya nzambe te. Wana ndeko na nga, corps du Christ musala nango ebandi kosalama, wana musala na nzambe ebandi komata oyo tobengaka moto eza kopela, moto aza kodiscerne. Wana ndeko atelemi alobi moto boye azali boye, wana musala nzambe eza kopela moto. Ndeko na nga, ntango ekomaka bado ya discernement, kodiscerne molimo mabe na milimo ya kufa, koyeba kodiscerne sikoyo o nzambe alingi. Ndeko na nga, nde esika banguna bazwaka esika te, nde esika banguna bakomaka mal à l'aise, nde esika banguna bamitunaka nini tosala po toboma moto oyo, nde esika bitumba etelemaka. Ndeko na nga, bitumba etelemaka na parole te,
bitumba etelemaka na connaissance te, bitumba etelemaka na kondima te, bitumba etelemaka na guérison te, bitumba etelema ntango ekoma siko discernement des esprits. Bozoyeba ke oyo azali ya nzambe, oyo azali ya nzambe te, oyo azosalela nzambe, oyo azosalela nzambe te, oyo aza koadore nzambe, aza koadore nzambe te. Ye ndenge ayaka wayaka mpona koetufe, oyo ayaka mpona ndeko na nga bisika siko bitumba etelemaka kati na corps du Christ. Mais lolenge nzambe alobi ye moto apesaka makabo nyonso wana aza pe toujours na contrôle likolo na yango. Ndeko na ngai kozloba apesi biso lisusu don ya langue. Ta bandeko baza kokommunike na nzambe, Molimo Santo sika bandi kobimisa maloba, kointerpele koloba siko paske Molimo Santo ana langage na ye. Ndeko na nga wana langue bandi kobima, Molimo Santo aza koloba, aza koloba, aza koloba, aza koloba. Tango aza koloba, aza kobimisa maloba na motuya, akobimisa. Ndeko na nga nzambe aza sterile te. Mbala moko atelemisi siko azali na don ya interprétation. Tala nde corps du Christ etambolaka ndeko na nga. Wana tala gloire na nzambe. Ato ozalaki moto alole okokima. Okokima. Po Molimo Santo abandi koloba. Doye oyo pesa na likabone ya kointerprete atelemi. Ndeko na nga. Wana corps du Christ eza kofonctionner. Kasi lelo tokomona ba corps du Christ na biso ezokende bongo te. Eza na babisika eza ya kotanga. Bisika corps du Christ eza kotambola lolenge nzamba aza kosengela biso. Okomona corps du Christ ekoma nango kande na lobaki na 5 ministères pasi bato mabe pe bakoma na ba do bango kutu so talibi bato mabe baza isusu na bandako te babatama na mangomba po bakokende koluka ba sujet de prière bango bakoetufe, bakokende luka ba sujet de prière bango bakonyata, bakokende koluka banani bana ba problème po bayeba ndenge ni bakokoma. Ndeko na nga va muta salo mabe ifo ayeba yo. Ava muta ya kotelemela ifo ayeba yo. Yeba ke munguna adiyeba penser ya muto ya mwana nzambe te. Munguna akomaka na bapense ya mwana nzambe te. Me tango totelema siko toza kokenda kati na corps du Christ, tokomi kuna eza siko na bo bayaka koya siko koya kotia bitambe na bango mpona koyeba kokweyisa bana na nzambe. Me tango bayaka kokweyisa bana na nzambe, tanke toana ba don o nzambe alobeli biso na 1 Corinthiens 12 4-11, tanke ba don o eza kati na corps du Christ, ndeko na nga bato wana baza na espace te. Bato wana baa na espace te. Baka na espace soki toana manquement sikoyo ya ba don oyo nzambe apesa biso. Soki be kokuta ba don oyo eza kati na bino te, wana bango nde siko nde bakorenye. Pona kotroubler pasteur, pona kotroubler ba intercesseur, pona kotroubler bakambi, babandimi, pona koyiba siko ba sujet de prière o bango bakende koetufe parce que eza siko musala bango po oya ko discerner bango azate, oya ko akoza na connaissance azate, akoza na kondima azate, okomwa siko lingomba nzambe ekotambola ndambu ndambu. Konanga na décourager bino te ke bokende ba église te. Bokende na ba église, mais tant bozobima na bandako na bino, na silobaka mingi bobima na bakanda te, bobima na ba problème te, bobima na koyimayima te. Po église ya solo, na répéter yango ndeko na nga, église ya solo ezali d'abord yo moko. Soki église ezali mwasi ya Yesu Masiya, d'abord yo moko nde ozali mwasi ya Yesu Masiya. Tango ozali kotelema ndeko na ngai, ozokende église, soko monaki mukolo wana olamukaki bien te, soko monaki mukolo wana oza na communion na nzambe te, ndeko na nga conseil na kopesa yo, malamu vanda na ndako na yo, bongisa na nzambe lolenge makomine elobaki na biso, kende na kotika offrande na yo, kende kotika nanu offrande likolo mesa, kende kobongisa na ndeko na bongo yaka kobonza. Tango tokendaka ensemble devant Dieu, o tobengi ba église, ba bâtiment tokenda kokota na kati, ndeko na nga tokenda kobonzela nzambe likabo ya mabondeli ya adoration pe koyoka nini alingi alobela biso. Alors soki tozali kokende kaka mpona kokende ka bikendela ona repetaka peut-être dimanche tozangi eloko kosala, ndeko na nga yeba ke so makabo oyo ezali na 1 Corinthiens 12 4-11 eza na kati na lingomba wana te, ndeko na ngai kokende lingomba bikendela te, kokenda bikendela te koma bitidi te,
mekende na kati na koyebeke nakei koadorer le roi des rois, nakei kokumisa le seigneur des seigneurs, nakei koglorifier celui qui mérite d'être loué, d'être adoré. Mais soki obimi na biloko wana te, obimi kaka po eza mesano ke dimanche esengeli tokende lingomba tokutana, nakutana ndeko na nga naswana ndeko na nga, ndeko na nga soki okendelaka na to paster akotuna mama pourquoi lelo oyaki te, o maser ndeni lelo olembi, ndeko na ngai tika nalobaki tokebaka bisika tokokendaka. Po mangomba nyonso tokomona mokili ya Nzambe nyonso mpe eza kokumisa Nzambe te. Eya na oyo makambo wana ntango evai na kati nango mosala Nzambe eza kosalama. Oyo ya Yesu Masiya oza kobima deya na ndako noza bien préparé, oza bakendake koadorer le roi des rois, nake kokumisa oyo abongi na lokumu. Ndeko na nga kende okopelisa moto pe moto ne koseme confusion. Mais soko ozali moto oyo ondime mpo na ye eglise okeka koyoka paster alobi na yo ozongi baza kokena kati na aveuglement. Apesa makambo oyo na kati na lingomba mpo na bolamu na biso nyonso. Bado Nzambe atia kati na lingomba na ye eza mpo na bolamu na biso. Soki Yesu Masiya atikaka nkembo na ye, alati nzoto na masumu, aye na mokili na kufa okufa po ete lelo yo na nga tozwa bomoi, ndeko na nga yango alobaki na kotika bino bana bitiki te. Nakozala ntango nyonso kati na bino. Ya ndeko na nga présence ya biloko ya badon spirituel okati na mangomba, na kati na corps du Christ, na ndenge tosanganaka, ndeko na ngai ezali présence ya Yesu Masiya kati na biso. Ezali présence ya Yesu Masiya ndeko na nga. Bakabo soki ezali kati na bino, bozali na kati na Yesu Masiya. Yesu Masiya aza kati parce que moko alobi na kotika bino bana bitike te. Alors nakei mpo natindela bino Molimo Santo. Molimo Santo azali wana mpo na koyeba apesi biso siko makabo o kati na biso. To po nini mpe bakotia yango na misala. Ndeko na ngai lolenge aza kotalisa corps du Christ ezali makabo oyo. Yo moto oza siko na don ya guérison. Oyoka na katena moto aza na don ya prophétie. Oyo aza na don de prophétie, ani koyoka na tena aza na don de la connaissance de la parole. Oyo aza na connaissance de la parole, ani koyoka na tena moto aza na don ya interprétation. Oyo interprétation ani koyoka na tena moto aza na oyo ya 10. Ndeko nanga tala poto siko sata kotisela biso na mangomba. Tala sata mabe akoti biso makabo na Nzambe eza kopola. Nzambe apesi yo don tellement que monguna asili ko étouffer yango okomiko ozoyeba biso ndenge akoexploite yango te mpo na nini yo na moto esengeli botambola esika moko. Lolenge aza na don ya langue oyo aza na don interprétation fo aza toujours na communion. Oyo aza na ya kondime fo aza toujours na communion na aza na ya connaissance. Oyo aza na connaissance fo aza toujours na communion na oyo aza na parole de la sagesse. Oyo aza na parole de la sagesse, il faut aza toujours na communion na aza na don de guérison. Don de guérison faut aza toujours na communion na oyo azali na don de miracle. Mais lelo tokomona bongo te. Corps du Christ ekoma lolenge loboko na nzoto azobunda na ye moko atie eloko na monoko. Akosala ngo ndenge nini? Yango mwen tokomona lelo tomituna tokobondela ebele. Nalobaka ngo mingi tokobondela ebele. Mais mangomba na biso eza kosepanouir te. Ezokende kaka na ba division sur division. Ezokende kaka oyo abende na kweno abende na kwete abendani kuna kwena ye. Nyonso na pona nini? Parce que corps du Christ mutu na mutu aobenda. O abendi lokolo, abendi loboko, abendi mutu, abendi libomo. Elanga na Nzambe ekokola ndenge nini? Yango makomisa koloba elanga eza munene me basali baza moke. Tina corps du Christ ndeko na ngai. Mutu na mutu akoma komibenda na kwena ye, mutu na mutu akoma kosala oyo amoni eza malamu. Ndeko na ngai liloba Nzambe eza koloba na kasi na kati na corps du Christ esengeli toza toujours na kati na unité Yesu aza kosenga biso. Minute oyo na koloba na bino soki munoko na ngai efungwami te lolenge naloba ezali te. Soki nalobi ke nazoka libumu pasi nakozwa courage akoya koedifie bino te. Soki nalobi nazoka nzoto pasi nakozwa courage akoya koedifie. Donc eloko moko kaka soki emake ka na nzoto
quelque part na kozala bien te. Kasi ta lelo mangomba na biso tozana ba makima makambo ebele yango toko kosepanouir te. Elanga nzambe mo ekende liboso ezozala te kaka ba division sur division, ba haine sur haine, ba incomprehension sur combat. To pesa monguna trône avanda na kati na elanga na nzambe. Ozali wana pona koluka ete nzambe amonisa makati na yo, na kosengo ndeko na nga zala nde na bolingo. Zala na bolingo ndeko na ngai. Eza na eloko moko te oyo monguna kotikala ko comprendre te, ata mokolo moko te eza bolingo. Na kati na bolingo monguna zwaka espace te. Ata bainino bakosala mabe, ata bainino bakolukelo malheur, linga bango. Koyina bango te. Surtout bondela pona bango. Ndeko nanga eza kisi munene pe clé munene liboso na banguna. Yesu matera yeba eke ngana Yesu masia tokabwani ngana Yesu masia tokosola lisusu te. Na wangani ye penza, na wangani Yesu. Mais tala bolingo Yesu masia atikeli Pierre Église. Ibolingo nzambe eleki nyonso. Na bado oya nzambe atikela biso ndeko nanga, soko zali na likabo nzambe atia kati na yo, soko zali na eloko ezongela ko mikolo nyonso pona koyoka ke eloko ezali likabo na yo, ndeko nanga exploiter yango. Nzambe akoyeba kopelisa mwinda likolo nango. Gai bino bozali kokamba mangomba na nzambe, bino atubozo kotambusa elanga na nzambe, botika makabo bana na nzambe se manifester. Botika koitufaka yango. Eza na ba oyo okoko zala pasteur me ozana likabo guérison te. Do wana ezali na mondi moko avanda na kiti me ezali étouffé. Ngomba na nzambe. Nzambe asalaka alobi azali oyo asalaka na kati nilanga na ye. Alo makabo nwana esengeli se manifestaka kati na mangomba na biso. Makabo nwana esengeli monisamaka. Makabo nwana esengeli salaka. Po ete soki ezali ko se manifester, ezali ko laksa présence nzambe kati na biso. Ezali ko monisa gloire nzambe kati na biso. Ezali ko talisa koma nzamba fonctionnaka. Na yebi kaka Yesu Masia nde azali na 5 ministères. Yesu Masia nde azali na don au spirituel. Yesu Masia nde azali na nyonso. Ndeko na ngai nzamba lola pambola bino wakela likolo na se azali na bomoi tikete mbulo to bandaki toke na kosilisa yango. Nzamba lola eba na kobakisa oyo ezangaki. Nzambe na lola eba na kopambola bino. Nzambe na lola eba kokanisela bino. Nzambe na lola eba na kosembola loboko ne ya mawaliko na bino. Nzambe na lola eba na kokitisa bolingo ne kati na bino. Na yebete nzambe aza na bomoi pe aza kosala kino lelo. Ndeko na ngai yo moto tielike pa nzambe. Yo moto koza na problème ezotungisa yo. Yo moto koza na mikakatano ezali ko déranger yo. Yo moto koza na pasi moko zali ko lela butu moi. Ozeba lolengo kozela ngo solution te. Ndeko na ngai na koyebiso na pokwa lelo. Yo moko zwa tango kolanda ngai. Ndeko na ngai yeba ke nzambe na za na bomoi. Nazaki na mingi akoloba ndeko na ngai kasi nzambe na lola ndeba na kobakisela bino. Nayebi ete azali nzambe na bolingo. Yesu apambolaka. Nzambo akaniselaka boya ye. Nzambo akitisaka mawane likona boya ye. Nzambo abongola ko mokili bongolaka te. Nzambo abikisa ko mokili bikisaka te. Nzambo abongola ko mokili koko bongola te. Nzambo apesaka mokili pesaka te. Ayeba kokokisa baposa na bino na nzela na Yesu Masia oza mitema na bino po ete yende mokokisi na bilaka alobaki na makomi na ye. Onyosa kosenga na kombo na ye ekopesa mela ye. Ndeko na ngai belela nzambe na yo aokokisa baposa na yo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.